sœur na biso Mimi Tikefa mutabwaka ya dazeza Koffi Olomide aloba Mimi Tikefa tokokola o tokokola te elobisa après pas tokokola kite tokokola kite tu nyango wala bon tokokola kite et ça nini le quoi elobisa mokili na yebisa mokili elobama mais Zikanda hivi. Tokoko eza kimtia malamu. Ngana yebi ngana zala bango nyonso tu. Nga ba ya ba beta bambunda na emona sala ba pa fe na nga Flori. Très bien. To kana fe na nga Flori bango tu ba ya kapa fi wana fe na za patron. Bango tu ba to ba beta bambunda ba mongo wana ba ya kapa na ye. Nzima ne ko za pe arene te pe bino ko comprendre obi 207. Chiffre wana boyebi yango. Expliquez-nous ba. 207. Oui, le monde a moulé les années. Les années. Il y a un peu salama. L'anglais japonais. Des spirituels yomouro. Bon là alors, ces missions, mon accord ballon mingi tête, t'as vu que tu refais là, tu reçois là. On a dit ce qu'il y a battu tout. 207. Batala on a ninga moulé les choses années. Moni memba, moni isinjo a rien qui là. Bandeko ya victime de bazala mawa voilà par rapport le monde bandeko belle tout le monde va te belé ba poser bazole la dit japonais na éviter yo bengi mutu ndoki alors munga zo partager mawa na mutu zo bengi ndoki na neni na matanga to yeba ndoki o alela ramingi omoni na matanga to yeba ndoki o alela ramingi mutu alela ramingi na matanga ana pasi te mutu za na pasi na matanga mutu za na mapasi en l'hôtel à rendre qu'on a tout connaît n'engeni. Donc on a des sortes de olela. Somoni muto olela lela trois so baloka na belé c'est kasani ni piaka. Mais tout ça na mutu mususu a simba de ambon so andi ko lela lela trop c'est kasani ni te. Ya wana osenga nanu. Ya wana osenga na yo ya. Po ebisala ke ba kisinjo ka ba ndoki. Yebite ke kisinjo ka ndenga zawana. Abundana Mimi Tikefa. Ngana yuma te Tikefa. Tikefa ngana yuma te ngana nyama. Tikefa ngana nyama. Fali cha $100 no beta pour no bunda boy tenga leta okanga la pratique trop bonga tu abese ngade ba côté là bisa ngana ibisi eno bo ko tabu ngati mitike banga le ma ngala nyama nzora goma ganyama Fisigola ya wana asani ko film da poster yango eza bien yango zo la sakina sima pe ba mission monsieur ezelo komona episode de Lomata tous les musiciens baza la ville à Kinshasa ao ata bo so la ferité ezelo mo poster yango pas poster oui ato so la ferité ato lingaka etata biro na bino batia yango po ezelo ka balamu moto ebenda polémique te ebenda polémique ne sani de Lomata so amona te bata kanati ya fanjo bachango mo yango siko de Lomata bato baso omoni musique bato baso mema oyo musique misuba mema eza ya mabe foto lingaka nde eloko ya malamu ndetse eloko fera salo ne zelo ka malamu eza premier musicien congolais sali siko Koffi Olomide kutu mukolo Koffi Olomide ku les gens na mboka o Koffi Olomide star munene ya mboka o mais yekuta talite ke ngala za Koffi na sala yango te mais leki na ngamo asali mais Koffi Olomide poster yango bongo sikoyo muto sa kuna niveau Koffi te so tsango pete sa na ngopelo ko moko te tikash wane ya kandeni de Lomata tikash wane sa kineni so sene kirimo boye ba fait on dit ba fait na biso Zakari yoka ba betelo de Lomata fait na biso Zakari parce que na idée fois sa pelo kwana bon quand c'est moi festival mo boye festival mo na ba mo ba sala yango on peut mais na ndenge sikoyo ke faire azamwa na Nzambe makamu na ba faire mu Congo biso ba Congo ba kota makamu na biso te poto za bat malamu kasi zaka ngwani tsima musique ngape na ebiso pe wana ngape na ebiso te ngape na di japonais na finga na ngaba te mais na loba ka vérité donc na ebiso ke j'ai quand toi qui fali na koyemba eza mabete yelo bino ka vérité na bi vérité Koffi Olomide sala ne featuring na fali mais featuring na Dazé
au confirme de la scène à bano tout ça ça c'est JR33 et ça peut confirmer. Mesdames et messieurs, très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dieu le matin à la présentation. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir pour moi de recevoir encore une fois pour vous Panther Landry japonais DSP. Donc, hier, ça fait l'un des communicateurs et puis bateau, bras droit, bateau, barobilana, de vieux quadra, Koffi Olomide, n'est pas développé. Donc, sur quelques sujets d'actualité, mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci à Sharon Zazoza, au four au moulin derrière la caméra, un grand merci aussi à mon boss, M. Clovis Mfipa. Monté Maman Doris, c'est bon séjour au pays. Un grand merci aussi à mon Arnaud Matumona, pour la régie. Pourquoi pas dire un grand merci à mon vieux Bruno Lubika, l'argent propre mon soin, il y a Tchongo Laïmen, qui est avantageuse patron éternel. Un grand merci aussi à mon Alinik, il est 7 code mondial, et à Willy Moucheni, à Chuna Chanel, la parisienne, et moi Sinzambe, Jackson Maëlebe. Maëlebe depuis Paris, pourquoi pas dire un grand merci aussi à mon frère, les cordons, Junior Mundele, je te salue, Balobi, et le moins la forme, mais bon, on a, et continue à Baïmebe. Merci beaucoup, Junior Mundele, les cordons. Un grand merci aussi à Moniana, d'avoir tout le radio, le matin, tout le Narabiso, le la gloire moulé, moi, les snipers. Surtout sur le même langage, Jana Sharon Zazi, Aben déjà Panther, invité dans Lelo, Landry japonais, DSP, à qui j'ai dit bonjour. Ouais, bonjour à toi, Dieu le matin, Dieu le matin. Mataske. Voilà. Donc, bonjour, Nayo, bonjour, Pena, les gars caméramen, compte ça, caméramen et tout. Sharon Zazi, voilà. Zambaba Oji, Pena Pesi Sumbote, Nayemo, le grand réalisateur, Arnold Matumona, Pena Pesi Mbote, bon retour au pays, patron des patrons. Oh, Clovis Mfipa, Zengananda, Kwe, Tokomila, Gene, Yamoto. Donc, on a Pesi Mbote, pas, papa Clovis Mfipa, bon retour au pays, ya maman Doris Mfipa, Mandefa Pembe. Pena kobo salate Mdiwar, Mayamoto, Mayantomo. Voilà. Donc, là, dit le matin, Nazara toujours n'est sengo, sto kutani. Faut comment Zambeza là. Amen. Kwa mingi balala qui me balamuka kite. Voilà. Mais biso to zungo loko lamuka, oh photo kumi ça toujours nzambe. Voilà. Ya onga landi japonais na rene sengo, mingi suna lamuki suna moni pena éclairage à lelo. Donc na kumi ça toujours nzambe, on a pesi mbota to pa ya. Passer nanga salaire mwanda. Passer salaire mwanda na siti wana. Na malueka na pembo tato passer John Moponzi voilà on la minima mabara na matonge voilà akomisa batu tout banzimi na PC bambo tato pe na PC mbote na mukonza ba musicien tout Koffi Olomide pe na PC mbote pa fe na nga Bruno Lubika mbonga propre et pas ne mbonga saleté za raté fe na nga Dota de Kana pe ba changera notre mais code ba changera té fe na biso Willy Moucheni patron Boga voilà patron faut zapper Boga voilà vena biso Willy Moucheni ilunga kala la pena kobosa na te docteur Paulin na quoi impact pour impact docteur Paulin mutombo mutasala is opération big manager di Chimbi Obama pe vena nga Dota de Kana bambota to na bango nyonso tu bato linga landi japonais pena kobosa na te honorable na biso Eric Nzanzo honorable bana Butembo Eric Nzanzo a pesi bambota to esika sali pe na pesi moti na madame na nga Gilles Lubaki je vous salue. Merci beaucoup Nao. Merci beaucoup Panther. Kobosa na te ba DSP tous les DSP libindi moko na pe ba bambota to ba Koffi Fina ba Koffiette la paix bambota tout. Très bien Panther, Landry japonais DSP, et développer notre sur la déjà. Boni va s'en quartier la terre parce que tout le monde Koffi Olomide va voyager déjà dans Mamasi. Bah que Londres par rapport à concert ou production ba robeta lobby le 24 na Londres kuna mais ba te belé ba komilinga Landry japonais ba te belé ba lobby. Je pense que le message au P, na salut P dit Diora ou directeur. Ouais, mon directeur. Au directeur il dit Diora directeur à simple. Directeur à l'oba mingité. À l'oba là-bas. La version na ndenge salama. Voilà. Eddie Diora na salué donc votre directeur et puis Koffi Olomide na salué Highlander. Batebele ba lobi message na commissaire je pense que Koffi Olomide par Hollande biso avec un message babi ça fait un bout de temps quartier latin au boire na Kinshasa awa bo voyage raté na ndenge ki bokina rami kilité. Alors ba contrat Koffi Olomide azorani na miki mabeta rami na fashion mingi na nini. Alors l'autre fois yo ya ka olobaki na biso ke pe batimusu ba monaki batinda pe vidéo o batebele balandela pe quartier te parce que ça munene ndenge bokota na ambassade boine rolanda mo visa ba so bike fuiti kuta za ko visa pe zali mais ndenge nini jusque là quartier latin Koffi Olomide voyage haka na mamasi et puis na bandeko ba na poto balandi ba kebeta production no bino
Boumeli, Boara, na Kina, Bozo voyager, te Bobetara Bandoule, il y a Afrique, mais Europe, on dirait, n'a habité. Ben, c'est la hippodrome ou quoi? Expliquez-nous le bateau. Bon, on a d'abord, on a c'est pas mon ami japonais, la Mikili, on a fait comme sous on a JR33, on a fait, Bablana, on a fait belé, n'a habité, on a fait. Ouais, dia le matin, le rôle bien nous a la raison, bah tu veux baso le bah, on peut toujours quand on a maté à bateau. On va faire le ballon, on a dit ça là, bah kofi fina, bah kofiette, santa kofi le midi zakitoko, kofi le midi à outa Australie. Ko outa outi maman Australie wala, bah Australie bah yambi kitoko, makamotu kitoko à kiti maman na RDC. Ko ya gatanga yaki, kofi le midi tonga kitaki kisasa, ayaki pambate, ayaki vela pour un groupe moun baba qui na bango. Voilà. Mais kofi le midi atali au concert au Québec na Londres wana. Et ça concert au Québec à la festival Mobo. Festival Mobo au Québec à kuna. Et c'est un truc qu'on fait le midi. Et ça on va jouer au moko. On reprend. Et ça qu'on fait le midi sur la Betika à Londres. Tant la série c'est maman azongi na emba moko. Ce qu'on a tali qui ba misien bongo wana yango ça la bien. Pour ba tebe ba za nzala ba misien na biso. Voilà. On reprend. Yango zo singa ki ba misien biso ko te pour mes ça la ngote. On a ebisaka ba fan ba misien tout ba lingara JR33. O ba lingara Cowboy, o ba lingara Maya C. O balingara Rikat Sim, o balingara Blana, o balingara Tigana, o balingara Safeten, o balingara Chef na biso Volcan, o balingara biso pe balandi japonais ba soldat DSP, balela la bango troté. Biso se plein de makamunde comme ma bien bongo. OK, c'est moi toi na ba visa. Oh, oui. Ah, bah on a visé au qui était stratégie ba toi bi ko fait le midete. Très bien. Ko fait le midé aza musicien bani musique il est loté. Ko fait le midé bani musique kala. Voilà. Pe ko fait le midé aza lo ba musicien to ba forçaté. Ko fait le midé botama musicien a kufa musicien. Très bien. On reprend les ba musicien muso botama musicien té. Ya omoni ba muso ero ba succès aussi là makamabelo aussi mais ko fait le midé tellement ça musicien makamabelo no te arabien. Ya on a zo biso ko moni biso ni to za quartier la terre. Ko fait le midé yemo bi stratégie ni sala. Abi ke quartier la terre zo ke ubeta la hippodrome. Hippodrome aneza ko ezaki ebe na biso to za ba tourner belé ya Europe. Très bien. Ya ko sala te le loke a memi ta so ba musicien ta mususu, a memi ba musicien ta so quartier la terre. Mais ba ki na Londres ba fan ta so journée moko papa zongi. Omoni ezala pe bien te. Voilà. Et ça va bien être papa tout misusu. On reprend. Il y a un qu'on fait le milieu de stratégie qu'on fait le milieu à yebi. N'enga yebe n'enga me marocain senaï. Il y a un là baba fan d'habitude tout beau au calme. Même à mission d'habitude ça va au calme. Voilà au calme. Voilà au calme. Voilà au calme. Très bien, André japonais, bah, mission ne va pas au calme, mais tout le monde peut faire le milieu. Je pense que bah, donc sur le même langage, surtout sur le même langage d'Arnaud, à retirer la biseau. Là où on se promène au mur au biseau dès le matin. Et le moment là, le musicien belé va tenir à Londres. Le musicien belé tout le monde a bangwa, il y a que Londres. Mais tout le monde a battu ba yambi, papa tu veux pas le conférer le midasi là. Ba tu veux pas le conférer le midasi sur la succès. Mais pour moi le niveau ya conférer le midasi ba yambi na Londres. Pour la carte à Londres, on a mboka ya conférer le midasi. Mutabana Londres c'est conférer le midasi. Mutabana ba sur Londres conférer le midasi. Au Londres ba tu va ke o mi sema longa mutwa wa longa wa pa ka ti bita Londres ba conférer le midasi. Oh, mais ba dusu ba boya ngo. Oh lo ba wa yebité. Pour ani conférer le midasi to ngabanda ka bana magie. Dans la major à Londres. À Londres. Tant qu'on fait ça va Simon Bongo. Tant qu'on fait ça va Thibaut Apula. Tant qu'on fait ça va tout tour va moi la maman. Tant qu'on fait ça va maman Riva. Ba simbi Londres à Londres dans les quartiers la tête tchatch. Ba kofifina ba kofiette. Ya nazo ça va tout samedi ça ma bien les 24. Ba tout ba na quartier à Londres là ba hôtel la confirme de musala au sala. Ameli ba ba nzembo sika, ameli ba makamba sika, ameli ba makamba kala peza wala. Il y a un moni Londres ça matata tala ba tala ngana osenga na yote ke grand journaliste pour koloba boza mbanga pasi koloba za émission so komi koloba loba bo pamba komi ki photo loba rappel na image pe so monana ba ba to mona bi ndenge ba yameli ko fait le midi na Londres ba to comprendre que ko fait le midi ça dazi ça va là sur le même langage na Arnaud Matumona a balancer sur une image wana ndenge ba yameli ko fait le midi na Londres et puis on va revenir juste après play. Après c'est la joie de in a way, this is good because they're just so you want to add some questions? Yeah. So, okay.
Yeah. So before you go, guys, gentlemen, we understand Kofi is tired. Our legend is here. We have this lady from Y2K Promotions, a few questions, and then we can move on. A bit of there you go. Merci beaucoup Arnaud, tout le monde image, je pense que on va comprendre que oui ndenge omoni dege ba yandi Kofi omoni ki on a profité na PCP article pour la le roi PCP Mbotato donc là biso be Kofi lo midaza mission to ko sakalati donc bango ba osaba disation la bango ba ofinga ka ba osaba Kofi lo midaza va avancer voilà azo kenda kaka très bien donc Kofi lo midé po ba Kofi lo midaza tala Londres ni ba bi Kofi lo midaza ça ba na Londres Kofi lo midaza déjà ça na terrain batu ba ya ba yebele ba hotel la Kofi Olomide voilà lobby concert ça samedi donc samedi à lobby le 24 lobby batu ba yebele la 4 salon Ghana ota musala o Kofi Olomide ça ba la chance bon ba ozo nzemba ba ozo disque la biso les jeunes ba ozo nzemba Kofi Olomide kala ba ozo makamuto ka pe ba la longue ba lelaki batu ba lelaki trop Kofi Olomide ndenge nini Kofi Olomide otika la biso ba yesu na mamasi na sindi leken na scène donc maman tout va ça on sepelati de surtout ma maman Londres maman Londres ba osepela maman si première fois sindi le cœur abeta concert na 4 Londres très bien et ça m'a tata ma pour l'Europe déjà ba France a fait signer que ça beta beta déjà mais ce que le lorsque signer le cœur samedi à lobby ba on avait la signer le cœur na 4 podium na Londres wana ba on a musala signer le cœur ça là ba kwa tout autant ba chanteuse na minute na l'Afrique mobima mutaliki signer le cœur no yimba za mambo na polémique c'est polémique ça polémique exacte papa on a sauvé de l'omatation na tout new papa la chérie manunga certains chabana adeba ebiango papa chérie manunga ibi disabra mona lo bala o mama sala ba chalite kasala ba imakambo o ba junior munde le cordon ba imakambo mama sala ba seda muzuri sana leader seda muzuri sana na Paris wana na Lyon ba imakambo ninga la solo la yo donc na ebisoke Kofi Olomide lobby na Londres au monde bakabo Kofi Olomide ça na Londres pas tout le monde ba télé ba beti ba festival ba beti mais c'est pas moi sur original en Kofi Olomide soit au beta lobby beta lobby très bien merci beaucoup l'anglais japonais il y a parenthèse pour la mambote production à Londres il y a Kofi Olomide mais tout le monde peut se Kofi Olomide a posté affiche il y a festival là haut il y a ndekona ya leki na faire rigolo les padres batumele mso chango polémique ya biko follow media azo poster mikolo faire rigolo trop en terme na faire rigolo on digana ba artiste mso ata ba sa blogo a poster ba ngote me ben impression ngolo ba ndenge nini par rapport ya ndinga a poster festival là na compte na emo personnel to na yebisa ko dielo mata Kofi Olomide sa ministère o alinga makama malamu voilà Kofi Olomide makama malamu alinga yango mama be Kofi Olomide alinga yango te Kofi Olomide alinga ki musicien mo bo sala makama malamu mama malamu ndeza la bien talaka festival là na to yebiki biso tout na ba mise tu bazana kata Afrique na biki za organisation mo malamu musicien za muté malamu fa fungola muté malaye a poster ngo asala ngo bien yango Kofi Olomide tema moni azaka la problème na ba mise na ba leki na yeke azali afungola bango tu mutema yamoni Kofi Olomide a poster bo affaire wana ati yango batu aleli kutu fort batu bakanisa ki Kofi Olomide ndenya ko tsango po ilonga muni ya mutu mo pesa wana te za clair nga la forêt za wana bino na kakla o ingeza moi ça so Kofi Olomide otala bongo te so Kofi Olomide ko tala boto Kofi Olomide sa mutu ya malamu bato ba Kofi Olomide sa mabe o ba ibi Kofi Olomide te Kofi Olomide sa les seuls musiciens na kata Afrique wa linga bana bato to basala bien yamoni Kofi Olomide ta amoni ke feri osala iloko mo malamu fisigo la ya wana asani Kofi Olomide poster yango eza bien yango zo laksa ki na sima pe ba musicien monsieur ezelo komona episode de lomata tous les musiciens baza na ville akitsa sa ao ata bo so na ferete ezelo mo vo poster yango pas poster oui ato so na ferete ato linga ka tata biro na bino batia yango Poisson kabalamu moto ebenda polémique te ebenda polémique ne sani de lomata so amona tete bata kanet ya fanjo bachango mo ya mo sko de lomata bato baso omoni musique bato baso mema oyo musique misuba mema za ya mabe photo linga rande eloko ya malamu ndetse eloko faire asalo ne zelo ka malamu za premier musique kongola sali siko Kofi Olomide kutu mukolo Kofi Olomide ku les gens na mboka o
Kofi Olomide star munene ya mboka oyo mais yekuta qualité ke ngala za Kofi na sala yango te mais leki na ngamo asali mais Kofi Olomide poster yango bongo sikoyo muto sa kuna niveau Kofi te so tsango pete sala ngo pelo ko moko te mais na logique il faut battu ba sala bongo ba pouyer muninga o asali makaba malamu. En tout cas, merci beaucoup à Kofi Olomide. Tant qu'on a Kofi Olomide, ça mise ok. Alinga kaba mise tout na carte Afrique. Ya za mutu ba bela mutu moko te. Ya ngo laxi makambo. Est-ce que na carte Afrique channel ngo Kofi Olomide ça? Non, exactement. Mbongo ala ba pesa la. Faire pesa ba pesa ba. Et ça même mbongo ça nécessaire pe na via Kofi Olomide. Ata Kofi Olomide ça n'est pas trop. Mais mbongo ala ba pesa bi ke sunga pe Kofi Olomide. Ya ninga contrat. Voilà. Mais Kofi Olomide et le Kofi Olomide goûte ça wana ti. Mais Kofi Olomide atient gros poids. Il y a l'un des signes à risque à la bongo. Et c'est le que monsieur tout comme la Congo zo salama. Bilo monsieur ko sama na Congo. On dit conseil monsieur ko beta na stade de Marty. O ka ngolo pour kamino ba na kamino good pay ça na rien. Mais conseil ne ça ba festival la ninga salama bongo. Et c'est le que biso tout ba Congolais. Et ça mongo ya ba chimo beneni. Pour ça mutu ta ko pa ça peut faire poids. Pour ça biso Fati. Gouvernement. Makambo était le président Fati pas pour poids. Mais namoni balela pe moi trop et comment il est autre tricage mais namoni on dirait festival tricage wana ya kandeni dielo mata tricage wana zaki neni tu sais kirimo boye ba fait on dit ba fait na biso Zakari yoka na betelo dielo mata fait na biso Zakari parce qu'il a idée fois ça pelo kwana bon quand c'est pe moi festival mo boye festival mo na ba mo ba sala yango on pas mais na ndenge sikoyo ke faire azamwa na Nzambe makamuna ba faire mu Congo biso ba Congo ba kota makambo na biso te poto za batu malamu biso lula makamba batu te très bien ya moni faire nzamba bundeli ya ba tie ba date wana moni za les 27 na les 27 les 3 jours les 29 na les 30 na les 31 voilà donc ça lit bien ils ont clôturé ce qu'on clôture à nini ya vacances voilà ya ngo sala batu bien atukanga la CPL yango ne conforme da postango bonde sala bien bo epesa pe po pesa courage na ba leki très bien po ezane po sote ba page to ba ministère tout même la ministère là on beta na ima postango te mais azula ngombo voilà nani olugara japonais atana boy wana nani oui bien beta na sote la page ba bila filer au mona wezali il pas postaki c'est que pas postaki boya postaki. Là, c'est tout. Pour ça, on a si mal confié. Mais merci beaucoup de Kofi Olomide. Mouté Malam Ozala. En tout cas, merci beaucoup de Kofi Olomide. Nabi qui m'a confié fina, m'a confié à Ozalawana. Très bien. C'est Sigo là-bas Ozalawana. Et puis surtout, les Japonais, les soldats d'SP, tous les soldats d'SP. Dans le Sabango, il faut bayawana la Festigo là. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez passé l'André japonais. En plus, tu as fait sur la peine depuis. On a vu ce personnage, mais Mimi Tchike va tiki bisonga na yamba kiote. Je pense que le long de na yamba auto développement peu moi dimi. Nabi ke na landa ke peu à l'autre fois aussi ko lo pe mambongo par rapport nega ezalaka. Tout moni bande comme suba pina na mawalandi japonais parce que Tchike va avec le moko oyo je pense que quartier la tempé va boire et pas verambo à boire Mimi Tchike va na habiter pour na yo ko felo midabo akaebo yo ka mutabwaka Mimi Tchike va danser. Sert na biso Mimi Tchike va mutabwaka ya danser za Kofi Olomide. Kofi Olomide aloba Mimi Tchike va to kokola to kokola te. Et lobi ça après pas le kokola kite to kokola kite. Ah tu nyango wala bon. To kokola kite. Et ça nini le quoi. Et lobi ça mukile na yebi ça mukile lobama mais Virandai. Toko ça qui muté malamu. Ndenge ser na biso saka muté malamu. Aya kapanzaka je asala ka bona bato so la bien na bato. Mimi Tchike faza moto lelo ke biso kutu. Ya nga na yebisaka bato a. Na biso bato likamo boye. Voilà. Na so regretter ni biso ba Congolais. Biso ba Congolais to na erreur moi makasi to respectera ba weti. Voilà. Mo oui ba sala ke décision to mona ote. Ba débat auto mona oyo mutu afingi mutu o asali bo te mo oui ba sala sake ba jo wana te po mo oui ala suna mboka na bino te mo oui akoma mutu faut respecter très bien po mboko ya kei a ozonga te mais lelo yo ko France ozonga Kisasa ozonga Congo lelo ko ke Canada ozonga Congo
lelo oke bandundu ozonga fila Kinshasa oke na masina awa ozonga Kasavu mais moyo ndenge soka koti cimetière azonga alisusu te mais lelo bato komika ba decision oya loba boy mais ndenge na biso mawani oki ya bato nyako mawo ngwe bisangana non na ebike eza sango ma ndenge mitiki batika biso mais tongo to sola pelo mo parce que tomoni pa ko bila na bato mo so wali mawa o bato zo ka wa tomoni memba tomoni kisinjora ngende kitina zolela bandeko ya victime pe bazala mawa voilà par rapport tomoni bandeko bele tomoni bato bele ya ba posé bazolela la dit japonais na ebité yo bengi mutu ndoki alors munga zo partager mawa na mutu zo bengi ndoki na ndeni na matanga to yeba ndoki alela ka mingi omoni na matanga to yeba ndoki o alela ka mingi mutu alela ka mingi na matanga ana pasi te mutu aza na pasi na matanga mutu aza na mapasi andotala kende ko na to kunendenge nini to kana de sorte olela somoni mutu olela to so baluka na babele se kasani ni piaka mais to sala mutu mususu asimba de ambongo so andi ko lela trop se kasani ni te ya wana osenga nanu ya wana osenga na yo ya po ebisala ke bakisi njoka baba ndoki yebite ke kisi njoka ndenga za wana abundana minute keve abundana minute keve sengele mana omona oyaki nango mko to tambula bongo oyaki nango kaka ndana za ça si na ebike lo sur le même langage na notre batumona to na régime batumona soki na yaki na image wana siko omona ke muto omona muto so lela trop mais yoka muto fingai yoka muto sale mamo biso balandi japonais to sa bien ngalandi japonais to tuni ngalandi japonais kata biwo na bino quartier la terre so fingai didiora na nuté na kata biwo na quartier la terre yo fingai da sanda kazadi na nuté landi japonais biwo na bino bosona balandolo nide o banani bo biso tu banani tu même ande kolanga banyama ko ndi bayataka même batutu baleka leka na quartier la terre finga mutu mokote o yango ndesaka malamu na wawela ka matanga mutu to mutu akufi bono bebala na jamais mutu aza mitema mabepe na biso ke moni banjora mama na mutu abe o mpona ka image wana o mona ke afinga minute keva tala na image wana et puis on va revenir tout juste après play on kisi njosu na waki na obeta na peso na promesse na waki na obeto na seso black thing na obete na obeta ayibi pe tinga sana ke na obeta na seso ku black thing na obeta sinjora tonda vimba aye pour même place vandi ayebi na omoni ba jeune pa mozo sala na obeta ngana massa no te to za ba master kala mena za su master no te en plus nga za lesbienne te na obeta nzamba zo nga makisi njojo no ke kina obeti ngana yuma te tikeva ngana yuma te ngana nyama tikeva ngana nyama fali cha $100 no beta pour no bunda bo etenga leta okanga la pratika trop donc tu vas baisser ngade ba côté là isa na ebisi elo bo ko ta bunda ngati mitikeva ngana elema ngana nyama Anzora goma ganya mele goma ganya goma ganya mele goma ganya ma anzora goma ganya ma goma ganya mele ma anzora goma ganya mele Merci beaucoup, je pense que l'image vient de parler d'elle-même. Il y a le Babou Théâtre. Au senti rangwa. Mais on a l'impression que le cas on kala japonais. Makambo ko leka, mais yeba ke mutu so sa pena kanda na yo. Oh. Yo sko mutu boya bongo to, mais ozo we la ka makambo so la ka to. Yabo batu batika makambo. Abiaza maana makasa mutu mo malamu. Asa bon biso ni sika landi japonais. Mimi tikefa koma mama akoma mutu mususu akoma mama president ba yekiri mususu denga landi japonais babola mune poani po mimi tikefa de mimi tikefa ko sala ngo jete eza ya bango te oh ebe mimi tikefa biye mutu azaki president wana se sili wana se sili esili bango mimi tikefa aza moto mère nanga sœur nanga wana aza moto ke eza de ya batu nyonso tu faire à contribuer ko faire le média à contribuer. Bina Filé a contribué. Patrick Bekam a contribué. Fabregas a contribué. Musicien tout ça qui ça ou ayebi mitike va contribuer. Bawata tout batu. Brigade, nous t'avons contribué contre ma casse là batu nyonso sorti sa brigade. Masalanga brigade. Animateur à ma casse.
Pe muto soko continuer sur makasi za seleo. Nandeni. Alors le but c'est le pas continuer makasi, brigade pas continuer bien on a bon brigade pour la nini. Déjà voilà. Seleo soko continuer makasi obi za ndeni. Muto kuta konti matamso certaine minute ke vanga fola sombango. Et le quoi muto ka seleo. Nandeni. Pour la moni biloko tu premier poto seleo. Wa ya na kisasa. Eza minute ke. Bilamba nyoso tu po ni azalaka na mobali ya kala. Oya minute keva. O bazalaka ni kala. Voilà. Vena biso simplice a wondo. Bana vanda na minute keva. Brigade. Malgré brigade ndeko nanga akoma na makamune mususu. Akoma na makamune azada na mwasi na za makamune mais babosa na histoire te. Mutu asunga kayo basunga kepe kaka. Très bien. Kwa brigade mwasi na ye. Azala mwasa brigade. Très bien. O mukili mbeye baga. Eza matanga mutu nyo surtout. Ya batutu ya ba. Eza matanga ya batu nyo surtout. Mais le but biso to qu'il semblerait que paraît-il que non artiste André bandeko ba na poto na famille musu ba na poto ba na besoin corps wana ezonga na miki ndo artiste ndimi a ma corps wana miki neto mona ba vidéo et sionné que non artiste a comme ma corps wana na miki ezonga poto ba kunde kuna na poto. Je pense que l'artiste c'est qui a contribué grave avec Yohana quand même moment président il y a orchestre là et voilà vous dites voilà maswala la robeta na ngote pour la refula pe mutu. Tena ça ya obi que le quotidien. Voilà baloka kena contribuer ndeni wala ba matanga ya mutu. Ngalo tsaba ba orchestre na bango to na sala bona bo sati ngalo ba. Ba musu ba ya kate po mono ndike koma ya batu mobo. Mimi Chikeva yokana biso par makambo wana Mimi Chikeva zaki ya mutu moko te. So Mimi Chikeva zaki ya mutu monde ningo orchestre na ba sala ba émission. Mais ngoma na Mimi Chikeva sala émission mabe. Biso na émission Mimi Chikeva sala ya mabe ki afingi Koffi Olomide. Omona yango? Non. Osa na émission mo Mimi Chikeva finga faire. Biso na émission mo et loko ne saka auto mona ka ne ba bunda na ki sinjora. O to talinga na yo. O banga ba bunda njoka kasi fort. Yango anani. Mais tout le monde peut quand même lui Mimi Chikeva ngo moi mambo izo ki ndinga mais tout le monde peut ndeko moi ça sengi ba pardon par rapport à denga est-ce que les gens n'ont pas si conseil wana ba zo critiquer ibemi ba zo critiquer ba zo loba selon yo les loba de relation ndeko mona ndeba ko kinela ba internet ça ngo ça conseil ni ya ngala ndi japonais ta chef coutumier ya bayombe Repoint chef coutumier ngala chef coutumier bayombe na vila kisa sa pour muyombe coach langi japonais Congo central mubeyebi très bien et tant que chef coutumier ngana ebiso likama vato bani na biso ke delo mata et bembe basala na ngoma ba décision belé très bien et bembe basala ngo décision c'est bembe ba bomi na criminel et mo wako po ba bomi li ba bomi o ba mbila ba ko sa basali bo basali bo aluka ba dossier belé mais bembe da monta kufi to bika kufi na hôpital basala ngo ba jeter ki ba tusu ba finga ka tusu ba sala ka ba sa boité mo wo ya sa moto il faut respecter. Merci beaucoup. Donc pour na ngaka lo bagaki c'est na biso na ba kunene kitoko. Très bien. Bati kane koloba o mutu boye o mutu ba osa bote ça matanga ya batu nyonso. Ça matanga mutu moko te. Mais ça va passer dans le bien mais est-ce que le long on a sur la vidéo moko na landi na émission mo banjura ba tout ça na janvier lobi en 15 jours ya tikala ko finga Koffi Olomide ya finga Koffi Olomide te c'est attaque grand frère na sauf kaloba ki na guerre ya ndule Koffi Olomide beta ba yu arena loka ba fali beta ba sa loka fali lelo fallait a dépasser bango à l'équipe bango mais ngelo ba te ka finga ka bango ndenge ba jael ba finga ba popona bongo njora ba ke ya finga Koffi Olomide kasi saka ngoni si ba musique ngape na ebiso pe wana ngape na ebiso te ngape na di japonais na finga na ngaba te mais na loba ka vérité donc na ebiso ke j'ai quand toi l'équipe fali na koyemba. Et ça m'a bêté. Il y a le binoka vérité. Elle a lu vérité. Koffi Olomide ça na featuring na fali. Mais featuring na dazé. Oh Koffi Olomide ça na babano tout ça na JR33. Et ça peut kofinga te. Mais sur la bloque ndeko wala bêté pe basali na bêté basali ça ne basali musu bataki ba rideau. Basali musu asala ki ba pia ka image mona na raté. Tilelo. De mona ka ya luke tuni ba monta. Et ça peut kofinga te. Ça mutolo ba vérité. So na biso ke disque na biso les jeunes volume de qui tous les disques na ya mise tout ba bimisi musique il faut to ya rendre bongo so ba lui bongo c'est na normal na ndenge na bango mais yo to mona ba tu sune ba le kana te ko finga Koffi Olomide wande mabe mais est-ce que yo na ndenge tala bango na kana bango ba finga Koffi Olomide ba se bele wana pour na moni ya kizeka gel ba se bele wana ba finga Koffi Olomide
bafinga meyo ngofinga te mais ça la onde na finga ndeni ngala biso ke bango tu baza bafana Koffi Olomide yo mona nso bate coiffure ne za nani bafinga zana mona te coiffure Koffi Olomide ngo nso ngata Souvent linga misia na moi on sait coiffure misia wana ibo te ke ba mutalo ba même lobeleza Koffi Olomide bango to kesa na mobimba na bana Koffi orchestre mobimba bana na directeur ya orchestre bana directeur ya orchestre qui tati na sécurité bien formé chez Koffi Olomide bango tout le ça bon nous ba rendre tout monde lelo ba dia wana biso jamais to za rendre na orchestre wana to za rendre na bona niveau nini Koffi Olomide za rendre na orchestre na niveau nini tout le monde ba ça taquer na Koffi et puis batonde ba yebité mutu ayebi valeur à Koffi Olomide attaquer Koffi Olomide même njora bi bango pe bataka te pour même yemo be leader na bango te même ba ngana yebi soke mutu ayebi Koffi Olomide mutu ayebi valeur à Koffi Olomide ko attaquer Koffi Olomide te afinga Koffi Olomide Koffi Olomide sali bangoni bangoni ba luka succès na pas Koffi Olomide kola na ba grimace ba beto to beti conseil na ba sali boy o to kebo lokuta nyoto na pamba succès na bango ça pas Koffi Olomide tika bongo mais on a souffecté de l'omata succès ouais ba c'est à orchestre tout ça na kata ville qui ça ça na sima Koffi Olomide nande bango to va dire mais ba yimena kala Koffi Olomide yimona te leader moto zara ne bien awa tuzane biso bien Koffi Olomide sala le ko moto Koffi Olomide ça aucun ambassade ba pimila visa ya yo moko mais au niveau de Koffi Olomide batungama wana wase quoi ba comprendre déjà non te to so na yo ngala ba tebele batebele ata ba pakola Koffi Olomide ma buzoba left yango on dirait le Rambo a triqué c'est loyer mais tu le Koffi Olomide ya batuté Koffi Olomide asa musicien na biso maman aliki ba mise tout na bolamu tout Koffi Olomide so zara muté ya mabe mais lelo maison mère omona yango te omoni bana Koffi Olomide longwa makama te kuma maison noire tika bongo wana ba mirona ba frère na te to solo là ezaka maison mère to solo la vérité te to Koffi Olomide ça y parrain na bango mais ma bonne ça va bien de Koffi Olomide ko ça c'est jeté ça c'est jeté mais na mona ki l'autre fois le bara nga maman etali nzembo 207 oyo to moni René Soso Pemba beti featuring na Aigle mais to moni monsieur Moral qui na média andelo ba non chanson eza ya ye et puis bon ako la honte pour baza ba na mongo mais ça chanson na ye il fallait aller la honte mo par rapport na ebité ba popo na ba blo moko le bara ufungola ba parenthèse bokanga ngo par rapport ya mambo wana na ebité parce que yo po ebiti pango yeba gibi mambo wana ke chanson eza ya René te ngala ebi ngala zala bango nyonso tu nga ba ya ba beta ba mbunda na emona sala ba pa fe na nga Flori très bien to kana fe na nga Flori bango tu ba ya kapap fi wana fe na za patron bango tu ba to ba beta ba mbunda ba mongo wala ba ya kapana yi nzima ne ko za pe ya René te pe bino ko comprendre obi 207 chiffre wana boyebi yango expliquez-nous ba 207 oyi na monde amuli les années yango makambo ko salama l'anglais japonais d'espérata yo moko bon là alors c'est mission mona ko ba lo mingi te tabi ke to fana na to sola lo o na bisika ba tutu 207 batala mona ninga mulili so ezali on te mata ke oji tetaki bina ndoki ndongo tetaki muta étoile donc je vais ça bendi bende toi là ça bendo ngo benda bende ça benda ngo ça on ça si bende so bendo ngo na faire repart na ngo ngape nga yango ngasko étoile etaki ndoki tetaki bina chao omoni bende chiffre wana ça mais na biso balandela yango ya makambo ba lo sala makabo ba comprendre makambo tout nezo kendela aka ba comprendre Japana je pense que ça biloko lobi wana pena en tout cas ba comprendre 207 mais au beau fongolela biso ngo ngala ebisi ya batutu balandela ngo na biki bata mayele ba ebele bata wa chef couture ba ebele batu ba butu ba ebele batu ba ebele balandaka 207 elaxini c'est que erolo ba bongo ke yo zandoki wana mambo ebele c'est que to pesa ndenge to mona bande ko mususu ya bazaka na monde ya musique moderne ndete la musique na bino ya musique ya mokili nde to misala ko benga ngo o ba kuma lelo ba pasteur ba chrétien ba jija ke non bino la musique na za kisi
musique wana eza koboma batu musique wana eza mabebele ya mabe baola nango bakende bafaire bakamunyo surtout yokala betolo makamunyo surtout de lomata makamunyo surtout eza na mokilase voilà eza na denzela makamunyo surtout ozomona eza na mokilase oyo eza na denzela oyo alingi makamunyo eza na nzela nzambe eza nzela nzambe oyo alingi makamunyo eza na nzela ya presse nzela presse donc tous les makambo ozomona awa tous les makambo okosala terrasse na yo boye okolinga mpe bakliya bayaka ebele okenda na ndenge mosusu mais na ndenge mpe moto mosusu asambela mpe bakliya baoyaka ebele okosala nini na yo mo boye bato ezaka donc tous les même bamusicien na bato même na bapaster même na bato tout toyaka na denzela to na denzela biso to na denzela mais yo mpe nzela no ezali oyo olobi da yo comprendre te nga nzela nango ezali nga nzela moto étoile nga na nzela étoile nga na étoile nga na étoile omonaka mayo likolo omonaka na étoile nga na étoile nzela na ngango wana langue japonais est-ce que oyebi lelo na blague point oza peut-être bato oyo baza rare lelo barumeli na Koffi Olomide lowa yo so lelo nde tokotala lelo mpena bo eloko nini oyo bato bakotala lelo kena nde japonais agania pembe na Koffi Olomide bon nga pembe na Koffi Olomide nga pembe na Koffi Olomide na gania no ebele nga landi japonais na gania no ebele eloko liboso na gania na nde na tofaninga na opesa nga valeur eloko liboso yango na mibale na longa sous cercueil ya ofele olonga cercueil ofele eloko tosalaka biso na mokili asa eloko eleki cercueil eza te po ntango moto akufaka ntango moto akufaka ekoma famille babengi famille kingani babengi famille kingani babengi famille nani bafami famille na bosangisa bosala menga so na longa yango bina longa ngo ya ndenge ni oyo kolonga ngo ya ndenge ni nga na longa ngo ya ndenge ni nga lelo landi japonais so na za bito ba camarade na nga bawela biso moto nzima charge koto ba nzima boy yango succès wana nga na longa yango pe ya pa kolonga yango pa Koffi Olomide nga na zuma mbebele na zuma mbebele voilà mais on va pas Koffi Olomide na gagner belé ou gagner belé et pas Koffi Olomide na gagner belé la balle pas Koffi Olomide voilà ane sika on vanda pa na Koffi Olomide na tambola na nzela ba to pesa nga bonjour pour na Koffi Olomide de nazo ya belé vous avez donné la japonais DSP donc je pense que yango biso to linga to zongi c'est la Koffi Olomide bolamu Koffi Olomide za miso biso to ko zongi c'est ba mabete je comprends bato ba le jaki ba miso alika na terre la terre ba te ba ke ba jaki no Koffi Olomide aza l'idée moko meilleur moko abundisaka bato hermo ngate baninga ba émerger bien ba bima musako mo bima ya se plan ngote akela ba problème aza artiste mo boya lingi ko la problème na bato ba conflit mais na yebi Koffi Olomide ngana lobika oyo bato ba raconter la biso di banda je pense que na yebi te yum to vanda Koffi Olomide trop yo pendant monde de musique en a trop est-ce que ça va vrai ba bloc ba trika Koffi Olomide ba traiter yo nga nyoso bato balobaka mpona Koffi Olomide mpo miso bafana baona Koffi Olomide te ezala bajournaliste ebele miso bana ba internet sa baosala émission bafana baona te na Koffi Olomide mais te maso obela misien mo boya ko ngaka loba mabe mpona Koffi Olomide mpo misien na alingai yango muto nga na ye lisusu bato ebele bayebi Koffi Olomide te mutu nani yo yeli bato ebele bayebi Koffi Olomide te Koffi Olomide asa mutu lobi so photo pese respect Koffi Olomide azo mérité makambo bato baosala te po lelo so Koffi Olomide aza te bi bato ka baolela ka bato boni bato ka bato finga Koffi Olomide bato bato finga Koffi Olomide ka bato bazonga bato kumba lolela su Koffi Olomide mais tomoni vidéo moko ezo signer par rapport à biso ba par rapport ya bato ba proche à Koffi Olomide tomoni ki vidéo moko en central le ba puis tomoni na pe réplique moko ya Charlie Prince ya auteur bablo mo ba propos par rapport ya Koffi Olomide ko traiter ko sala faux compte par rapport ya mwana na yo donc a traiter Koffi na ninga ko kene wana selon yo mo ba bongo saleli analyse pas Koffi Olomide pas journaliste parce que OK bongo depuis que journaliste va vendre les micro là le bloc on ezaki Charlie Prince ko moni a traiter bablo mo bongo que Koffi Olomide ninga kene ni ndenge yo moni na vidéo wana selon yo. Merci beaucoup ndeko na yango na comprendre ce que on a yebi ce que bato belenga fona lotaki moni nga landi japonais donc dinga nga makambo so otakaka bato te mais on fona lo bilango vérité n'expliquons vérité en tout cas ba Koffi na ba Koffi ya tolimbisanga na n'expliquer na moto na bien na zongi na bien omoni lelo Charlie Prince on va la sono langue japonais soda DSP di bidimoko soda Koffi Olomide Charlie Prince le ba oza danser Charlie Prince aloba angwa yaza danser azala mbongo na ye yaza boy Charlie Prince aza danser akosa ndeni akoluka musicien mo aza libanda full it ke oleka sa émission na Charlie Prince atali émission na ye
oyo mission so banga pe natala kyango Voilà. so na natala kyango tiki na wanga ni ko nataki te wasi na landela internet. Voilà. Charlie Prince émission natali yango. Charlie Prince yo komba ko felo mide. Charlie Prince yango ba benga Charlie Prince na ba chaîne mususu bi poani. Ba benga na monte. Te Charlie Prince yo kana betolo Charlie Prince tatia olonga jamais na chaîne na TVS1. Ya longa pour na yimo côté. Ko linga ba journaliste. So ma PC journaliste moi ça j'ai pas naïba akoma commissaire moi sinaï. Par rapport on est les cas qui na musala belé. Charlie Prince ozaki journaliste mo bo no pesa conférence mi respect. Est-ce qu'on dit Charlie Prince dans la lancé l'émission naï. Émission on lancé la ninga ba TV. Ano kumisa conférence mi dé. Ano ba bona mo conférence mi dé. Mais le Charlie Prince a comprendre que ce pas un souci à poto e. C'est que ça va nous le côté. Pour monter ça le loko. Ah ça na charisme. Ah kumisa bi kumisa te. Ah le pe bilobela te. Charlie Prince sur ça l'émission so finga confie le midi. Charlie Prince ata yo moko. Nga ce qu'on a comprendre et puis filmer ça pour la nine. Pour la chaîne ya YouTube. Pour le coach ambongo face à nia finga ko Kofi. On a comprendre. On a comprendre. Pour ça la chaîne ya YouTube pour coach ambongo fa finga na Nico Kofi. Mais ce que tu as sonné deux espèces sur le minimum confie le midi. Sonné somme ça Charlie Prince. Yo Charlie Prince au côté makambu ya confie le midi. On va confie le midi coach abana, on confie le midi ba mission ba fali bani. Tant Charlie Prince ça na moi ni obimisa. Na makama ki journaliste. Azate. Charlie Prince yemo ngo bana nayi. Pour le Charlie Prince bien. Charlie Prince na beto ngote kana boutique na Kimbwala. Na Kimbwala wewe depuis comment Kimbwala? Awanga na Kimbwala. Charlie Prince na ngota la ngai bingo na ni japonais. Charlie Prince yo ba mla bete la yo. Nga saka jeter na confie le midi. Charlie Prince to ngote kana Kimbwala, ote kana boutique mo na Kimbwala. Wana wewe ba gedi. Oui, ngana yebi. Nga grand pote déjà na bimade yepa confie le midi na bimade na kanga na obima. Yazo te kana boutique ote kana miliki mabanga. Ndi ba tsaka miliki mabanga. Lelo nzamba sala ita msu grâce mo boy. Ayo sa tese mo na chaîne ba yo joie. Charlie Prince maman est responsable à Makasi. Oh, oui, nande. On est sur vérité. Charlie Prince maman est responsable à Makasi. Na aja Charlie Prince on tima ko sanga mwasi. Ah imda bagana mwana na mwasi. Azana mwasi te yo kanga ndeko na ya fana kandeni. Biro wana ko sanga bino wana moni biro akosa sanga bino na bandali wana. Moni nda ko tsala bandali wana na bandali na chawana. Akombisa ngo hotel. Ah, akombisa ngo plateau. Bana azongisa ba wana famille. Solo kuta bala ksa ini ska salaka. Charlie Prince. Ngala ndi japonais to keno boy. okene bon. Na memo boy na la sosko bango tous les soirs na administration salige. Na yo mo soti mo na sebe mission na mama bana na yo oh mama bana na Kimbwala. Boy binga na mo na Kimbwala. Charlie Prince bi landi japonais mo na Kimbwala. Mkonza Kimbwala mo malandi japonais. Mais le be wanga na côté na ba onde. Oh on na ramuti. Bo Charlie Prince na mo na commune. Charlie Prince mo nga fulati. Quartier Kimbwala. Très bien landi japonais to mo vraiment. Ya ngoma na bisoka na bisopo to soki kama Charlie Prince. Yo mo no tala vie na onengo sana. Charlie Prince ko complexe bo poani. Poni complexe ko la to bongo. Charlie Prince ba genre ba ya yo ndeni ani le côté hein. Mais na pembeni wana kaka o grimace ba to kwa mutu wasa ne loko wa. Eloko mo eza wana ezati. L'échec à ma journaliste tout ma salle d'émission bala. Il faut ka soni. Est-ce que Charlie Prince ko kumisa mission wana? Ya ba kuma lettre yo. Akoma net te. Net la sa bongo te. Net la sa bongo te. Ya ma kumisa mutu. Akumisa mutu. Ah. Mwana tu po nini? Siko yelo ko basobo ya endele. Mwelo ngebo ina ambassade. Esa funga ma de akala. Yedi akala. Yo lo ni ba preuve. Bazana besoin ambassade wa pesa bango visa wana. Bana besoin bato bazana ya sika. O baby non nzela wana te. Yedi yesa banango tongo.
ba preuve ezali mamolo ba on dit chapeau lo ba ngom lo ba munoko na ngula ndi chapeau mutalo ba ngo sote ma ngwana c'est vérité ba popote yelo ba boye nini yelo ba boye lai et ça bana de akop bana de akala kop bana kala. Très bien, l'Andy japonais, je pense que c'est déchaîné. Oh, l'Andy japonais, c'est d'accord, c'est qu'on fait le midi. On a son nez qu'on touche qu'on fait le midi. On a une émission, on a la finga, on a motuté. Voilà. Puis on a la fingiété. Mais il y a des cambo ya salaga. Charlie Prince, il y a des gens qui ont boutique na kimboala. Oyo so mabeli banga sike ya mu libanga ya baba oba mika libanga la kala ya kala wana ngala ibe bongo apa sene na ibe le bongo na ibanga mune tu mama ne sko makamba basi ko sa jete. Oh, il va se faire une guerre te. Pour ça la des makam. Quand tu basi bazali, quand tu yemo pas comme moi ça zali. Donc t'as no ko bongo. No ko bongo ko sala. No ko bongo ko sala. Asa no ko te no ko fosa esprit. Ba no ko ça ba biso ba landi japonais. Despre pante. Ba despre to mo na ba to OK ba poto ba to zo voyager, to zo kendi ba biso ba landi japonais fa linu. Ba vraiment ko ni ba biso ba landi japonais. Mais le père Charlie Post n'a pas la confiance pas faire. Faire ça là. Il y a bien un contrat à faire. Attends ça va la contrater. Attends ça va la contrater pas faire été. Mais tala bolingo faire à non pesaï. Tala mabango faire à non bois kai. Tala magamoto non ça la pas faire. Na ok c'est là au cas le bela l'intimité dans espace wana. Vous nous aura photo ici là qui ba bengani. Voyez dia ba ibe déjà ba da akopa na kala. Chai poste ok no ka bon. Oh la japonais sur la despena même ka bon. So c'est ka je me so c'est une deuxième émission. Moi c'est le moi no sundula. Oh sundula famille ya likoko. Tous les bala qui moi la ba ibe mettre likoko. Na yelo yi. Très bien, tu as na suka na yo l'anglais japonais, na éviter pour citer ne robeti mangamba poto na lelo pire jeune ami qui et ça l'onde. Ah? Pire jeune qui na mi qui doit il dérange peut-être. Pire jeune maison mais oui bien. Porte-parole moi maison mais. Asa porte-parole. Ah. Là les porte-parole te ngana yebi faut le belanga bien ngana yebi ni. Yo ka ngana yebeli ngana ndi chapeau ba beti to le banga porte-parole. Ngana yebi asa porte-parole te. Ngana yebi asa la ki ba pecho bala la samba. Azonde courage au pesi makambo so lo ba so ndeni ngana yebi porte-parole te. O ngana yebi ngana yebi porte-parole. Il veut porte-parole te. Ngana yebi porte-parole te. Et à comment dire porte-parole on doit gagner des missions. Quand ngana yebi so ngana yebi ngana ita porte-parole. Ngana yebi ke ya mo azala na samba lo sama kile mo bato ba manzaka manko indi bano benga bango la pesi ba manzaka manko ba mbota to. Merci beaucoup, très bien. Éviter tu vois la suka ba retenir ni na passage no et puis ba mbota na ba tutu ba. Ngalo lo ebisaka ba tukaka ke samedi lobby. Bana Londres bolela ki lela kitoko. Ko folo midi wana na Londres. Buyamba ko folo midi kitoko. Ko folo midi kisa na kati ya Londres. Na lelo na si répétition ça dans Londres. Répétition moko izala kuna. Après répétition samedi lobby le 24. Ba vrai chéri, ba profifi, ba profiette. Tokuta na biso tuna kati ya Londres wana. Et izala bien. Et vous allez bien. Yango pelo na biso suselo ka suka kana isa ba disque na biso les jeunes. Ba to zo ta yoka yango. Ba ko musalo ko folo mbia sali. Na ba featuring ngo ba mise ba sana kati ba yoka yango. Pepo na osuki saraka. Après ko zo ya ko folo mide, to na ba contre belé. Il faudra mesali. O ba tutu ba ko kati ba wala na nzala. Après wana pe to na concert mo to gebeta na Luanda. Et pas fait na biso Alex Promosi. Oza na makasa ba fait na biso ba Laurent Sokoko. Voilà. Bana to bangola boza calme bo mona ko folo mide. Après wana suba contrat ndenge saleli to ke susu mboka ya vina nga Gilles Sana et grand producteur Gilles Sana. Le grand seul producteur to tikala na Gilles Sana na kata fait. Grand mécène. Grand producteur Gilles Sana. Gilles Sana mon. Ya muteur malamu. Après la ko folo mide to mo préparer makamba hippodrome. On a vu que Maman Miline s'est battue sur la météo. Maman Kelemba. Et ça m'a bien dit ça. Pour nous ressources qui sera à la peste mambo tato, la batutu balinga, on a fait un Bruno Lubika. Fait un Bruno Lubika, mon propre. Fait un docteur de Cana. Charge. A fait docteur de Cana, a fait une photo c'est là là-bas. Fait docteur de Cana. Le film sur Kasser à Koufa na aimé. Il y a où le bateau, ils sont venus confondre le dessus bateau, on va comparer. Faut pas la moussa bateau, tout va Koufa. Oui, non, c'est vérité.
Ni tu confirmes me comparer ndeni. Faut pas la musa tout. Faut pas la musa Pepe Calé, pas la musa Papa Wemba, faut pas la musa Kester, faut pas la musa Madilou, faut pas la musa Taboulay, faut pas la musa Mise tout ba kufa pour comparer confirme ndeni. Njora lo ba keza guerre ndule ba tutu. Guerre ndule ça na bo ba comparer confirme ndeni nani. Nsi mo beta kaisa ya mabe. Mabe beta ba yu arena lo bango. Yu arena ya bino bo beta wana confirme la beta yu arena ti. Confirme la beta wana niveau na été. Juste à niveau ba stade. Hippodrome. Arena ça ba na miki. Allez, mais ça va confirmer le midi. Confirmer la sanding, mon Mike Johnson. Parce que Mike Johnson, ça couffe na yape malakinya. Il va Mike Johnson beta arena. Et il faut confirmer ça stade. Très bien, maman, elle a dit japonais. Dans fait na ngapino lubi kambonga propre. Pe na bo sanité. D'autres décana. Pe na pesi ba changera notre mais code ba changera té. Willy Moucheni, code mondial, patron faux à Boga. Parce que la patron à Boga, on a sens ni. Pour moni patron, on rose en bon nao. Mais bon, on peut consanier et silio. Voilà. Mais la beauté na yo wana, moi si pas consala nini, à konu lango. Pour ça, ma patron, monsieur, ça qui vilain bon et silé bakimi. Mais vu Willy Moucheni, patron. Venanga Willy Moucheni, la PCV na quoi mon frère d'ota. D'ota problème ou ton moment, ça là est opération. Masala Goutu le tonadio. Masala Goutu le tonadio. On se makara dans ce Goutu le tonadio. Kelly Menza super boss. Boss Canada Mukonza City. La quoi ma banda wana Tour Eiffel Emmanuel Tikaya. Ya mère nanga Sandrine. Masala Charlie Kasala. Junior Mundé le cordon. Mère nanga Emeline Zemba tous pepe la métolo. Taril Badiama. Mère nanga Nadine Sala. Mère nanga José Awendi. Madame Chiril Oubak, maman la Sylvain na Jédia. Batutu balinganga landi japonais. Pik mana jadi Jembi Obama. La PC ba mota trop. Venanga Jéri Manunga. Honorable na biso Eric Nzanzo. Fitir honorable. Yabana Butembo. Ngato soli kaka. Pe mukonza ba cameraman nyo surtout. Sharon Zazi. Nzanda ba OG. Sharon Zazi. O papa maman na obela. Nzazi. Tata tina ngabanza. Anga ya baba basa bagero ni salabia. O bagero mwe pola. O sa bagero Très bien. Mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Grand Ménisier. Invitation en carton. N'a pas follow Lango. Jardin d'Eden. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a tamabé. Maison Given. A Bossa Libinoté. A Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Les Japonais, je pense que ça n'est fini. C'était la DSP Panther, japonais. Je crois que cet entretien a fait énormément plaisir à tout le Keo. Un grand merci à Sharon Zazu Azagi au four derrière la caméra. Un grand merci aussi à Arnaud Matoumona depuis Régie. Pourquoi pas dire un grand merci à mon boss, M. Clovis Fipa, monté en Doris. Un grand merci à Bruno Lubic à l'argent propre. Bon, la soirée, il y a du Djongo Naïmen, t'es avantageuse patron éternel. Les boss régale, quoi mixage, quoi miné, tabelé, construction, agence BC en sigle. Un grand merci aussi à Moni, Plamedi Rola, Gradi Rola, Horace Rola, je vous salue. Pourquoi pas dire un grand merci à mon national, la parisienne, et moi, Sinzambé. Madame Annie Mafema, maman présidente Nabifalo, je vous salue. Batutu, Alingarabiso, vos likes, vos commentaires, vos partages, et vous savez, c'est un plaisir. Et puis, on se revoit à la fois prochaine, quoi. Bye.